bolingo bino moko bowiti komona ndenge nini papa oyo mobola moto ya pasi pe moto ya mawa na mwa mbongo na ye ya motoki oyo ntango asalaka azwi mwa esika na ye asombi moto moko aye kaka na nkombo ya influence ya mokonzi aye na nkombo ya mokonzi mpo aloba nini abotola tata ya oyo lopango mpe moto yango akei na niveau ya justice ayokani soki na bajuge ndenge nini bajuge wana bapesi ye raison mais dossier wana ezali ya suivre mpe moto ayaki na nkombo ya influence mpo na koluka kobotola papa oyo lopangu tozali koyebisa yo kochante nanu victoire te ke oganie mpo ete oyo osali ezali escroquerie yo ozali moto ifo bafieta yo mpo ete bino bato lokola bino boyeboyaka na bainfluence ya bakombo ya bakonzi bino nde bato bozali koboma mboka mpe tolobi yango ete mokili ekotelema mpo ete papa oyo il faut abénéficie lopango na ye ezali ya ye ezali ya yo te moto ozali koya na influence ya kombo ya bakonzi me toyebi ete na mikolo ekoya lingala facile na nzela ya zakari bababaswe bakopesa biso suite ya makambo ya papa oyo ndenge nini tribunal ekosilisa makambo na ye wana mpo na kolakisa ete mboka na biso ezali kotambola na kati na bosolo papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ba pepe congolais ya solo penza il faut boyeba yango ete mboka na biso changement penza ekoti ya makasi po ete makambo mingi ezalaki négligé na tango ya deuxième république na mokolo ya lelo soki olobi omeka yango ekoleka te po ete lelo bakonzi ya lelo bazali penza kosala mpo na peuple bazali kosala mpo na baintere na bango te me mpo na peuple wana ezali komonana parce que na tango ya deuxième république na ndimi teke papa oyo mobola ndenge kaka bomonaki forme na ye na babilili euti koleka ke soki moto oyo ayebanaki par exemple na baramoto ou bien na njimbi be euti na famille moko boye ya bato ya abotoli lopangu na ndimaki teke na tango ya deuxième république papa oyo azalaki alingaki azala ta na demo ya koloba kaka mokolo wana biloko ya papa wana nyonso alingaki ebima libanda balingaki babwaka ye libanda po ete na ntango ya deuxième république ezalaki mondo kinawa mawa na mutu te oleli o ndenge balobaka okolela yo na nani makambo nazali koloba na banzi mingi bazali koyeba eloko nini nazali koloba bandeko kaka na ndenge ya justice tolobi ete ya solo justice na biso ezali kosala ata mwa bainfluence to bairrégularité ezali kozala na kati makambo ezali kotambola bandeko boyebi ete 32 ans oyo Congo esali bamentalité ya bato ebele ezalaki ya kopola yango wana eloko nini ezali eloko oyo ezali sikoyo ezali ete bato mingi nano baservo na bango esukwami malamu te yango wana okomona moto mosusu akoki kozala ete gouvernement ya Joseph Kabila epesi ye poste quelque part aza nanu na esprit ya kodokola okomona bakosala ye mwa je batiki mwa 50 na tiroir akotala de gauche à droite soki amoni moto te abendi tiroir adokoli yango esprit ya kodokola ezali na mitu ya bato yango wana ete Joseph Kabila azali kosala makasi po esprit ya kodokola elongwa na mitu ya bato bato mingi bazali kofiakula nanu bambongo ya leta yango wana Joseph Kabila azali kobunda mpo na yango bandeko toyokaki awa ndenge nini bakonzi ya Congo bazali kosala makasi mpona kokanga meme bakulu na cravate
bato bazali koyiba mbongo ya l'État, bato bazali kosala n'importe quoi na mbongo ya l'État. Joseph Kabila betaki loboko na mesa alobi ete bato wana bazali bato il faut kanga bango. Yango ete deuxième partie do kuluna en cravate phase D ezali kosala mikolo oyo. Na minute ndenge ngai papa Roger nazali koyebisa bino ba ministre ebele oyo batiaki maboko na kesi ya l'État oyo badokolaki bambongo ya l'État bazali na ba prison. Po ete otomona ete politique to gouvernement ya Joseph Kabila ezali kosala na tangu ya ex-Zaïre totikala komona teke ministre dokoli mbongo ya l'État batia na prison. Pour na tangu ya deuxième république nyonso ezalaki permis, tout est permis na tango wana. Mais lelo oyo mbongo ya l'État ezali ya l'État. Basakanaka na yango te. Yango na Joseph Kabila azali kolakisa yango. Ba ministre ebele ndenge tozali koloba boye bakulu na cravate bazali na prison. Yango wana bandeko ba bolingo bino bato yo pe bolobaki ba makambo pona ndenge nini boza komelaki biso pona makambo ya bato ya ambassade ya RDC na Berlin makambo bazali kosala. Ndenge moko pe bakonzi ya Congo il faut batala pe makambo na bango. Po ete makambo bazali kosala ezali impossible. Toyebi ndenge nini bato bazali kozwa mbongo ya pasi ya na poto. Toyebi ndenge nini ba Congolais bazali konyokwama. 200 euros okobeta bataille okobeta kayu pe ba air ya ebele ponini okangisa 200 wana ba futa o yango. Bango moko pe bato ambassade ba ebi yango. Mais toboite atako tu balobi ete mbongo yango ya bato bozali kozwa ndenge bango moko bato bazali kokomela biso pona bazali koloba ete bozali ko tourner yango. Mais soki bozali ko tourner, bo tourner yango na ndenge ya logique. Que soki bénéfice bimi boye ba quand même ko libérer ba l'homme mususu déjà ezakuna na Congo. Bino bozali ko tourner mbongo mais mbongo yango depuis bobanda ko tourner. Ba passeport ba te mona na kate. Wana nde ezali mabe yango tolobi ete ba kulu na en cravate pe na ambassade ya RDC bazali na Berlin. O lelo pe ba peuple congolais bazui ba problème en Allemagne, il faut pe batala ba kana bango. Ba kulu na cravate bazali partout. Il faut qu'on lande la bango koyeba ba mbongo yo ba congolais bazali ko fita pona makambo ya passeport. E keneke wapi e sala kanini. Wana nyo il faut ba lande la yango. Parce que soki bazali kotika boye tango makambo ezali kobeba bazali komona bato ya ambassade te mais bazali komona nde Joseph Kabila oyo nde moto azali kozala moto oyo azali bazali kopakola potopoto kofinga koloba n'importe quoi. Yangana tolobaki ete makambo nyonso tu ya ba Congolais sika nyonso Joseph Kabila tie bato na ye bazali kosala il faut contrôler ezala il faut suivi ezala. Na banzi ba peuple congolais, ba diaspora congolaise au bozali en Allemagne. Jamais tokoki koloba ete to négliger ba message na bino. Po to loba ete ndenge bozali ko kanisa ete ana biso tozali bato ya pouvoir ya gouvernement, tozali koloba ka malamu pona gouvernement, même bala oyo. En tout cas to moni ete bozali na réseau yango tozali ko tombola mongongo pe tozali koloba. O tozali koloba ezali escroquerie pire oyo makambo bazali ko sala bino na ambassade. Ezala kate passeport ya mutasali demande na et que de kosala 9 mois. Yangana tolobaki ete bakonzi ya Congo bomeka kotala situation yo. Po ba situation ya boye. Lelo oyo balma ebele bazali ko finga gouvernement ya Congo à travers ba makambo yo nyonso to ambassade za kosala. Parce que même ba mindele za kolekela bango. Comment mutaza kosala demande de passeport ezwa inane mbula mobimba. Parce que si mutu 3 mois 3 mois eleki et comme kosala tiba inane. Ba explication za la gate. Okotuna bango ba explication kaka oh non mutu akendeki na nini tozo kozela mutu moko akoya kotoyo po amema yango. Eko koma date ba pesa ki na oko botuni bango ndenge nini eyaki o te mutu ngo lingaka yeme. Ah non, botika ba comédie bozali kosala. Ezali malamu te. Yangana tolobi ete ebongi gouvernement abanda ko boma bangungi oya mike bazali na kati na mboka na biso o bazali kolinga komela ba peuple congolais makila. Il faut babanda ko boma bango.
ko beta bango bambata pe ba makilo bazali ko mela peuple congolais et bima parce que ezali malamu te bandeko kaka ndenge tolobaki ete Congo na biso avec Joseph Kabila to kolemba te gouvernement pe kolemba te et ko sala mosala makasi pona ko kanga bato yo nyonso tu bazali ko sakana mais botala déjà ndenge nini papa Luzolo Bambi abetaki loboko na mesa pona koloba ete Congo esi etelemi justice esi etelemi pona ko kanga bakulu na cravate bato nyonso bazali ko sala ba pepe mabe pe boko tala pe ndenge nini bakulu na oyo pe ya mike bazali ko sala baninga na bango mabe bazali ko kanga bango malgré ba misu bazali ko tinda bango na prison bazali ko libérer bango justice pe il fait landela ba juge oyo bazali ko sala ba lettre pona ko kende ko libérer bakulu na oyo basi ba tie bango na prison pe bazali ko libérer bango parce que to mona ki mikoleleka ki papa Joseph Kabila le rais a changé ki ba juge nyonso tout pona ko loba ete ba juge wana nde bazali ba juge bazali bato yo lingi corruption te mais ndenge nini bato bazali ko kende na prison pe nsima mikolo moto asali mabe abomi moto lobi bomoni ye na libanda yangana to lingi ete justice emeka kotala ba makambo yo bayeba banani yango bazali na influence o bazali ko kende pona ko libérer ba criminel o bazali ko sala ba congolais to ba peuple congolais mabe papa Botamba tiela biso ba image oyo ezali koleksa ete justice ya Congo ezali ko sala malembe ata mikakatano ezali attendez-les ekolonga ba image s'il vous plaît. Mwana mobali oyo babengaka ye Kiala vrai kuluna ya kosakana te ayebani na komina Kalamu mobimba mokola mercredi ayekolaka ndeko Elingo Nzoke akoboma ye ezalaki ya parti ya après-midi tango komina pokwa neti j'ai à réaliser rêve na ye abomi ndeko wana la police bayaki kokanga ye après 6 jours ya makambo na ye mabe asalaki poyoka awa ndenge lokoleleli petit wana abuka pharmacie ya liboso na yolo akei prison ba libérer mais na mitu na kanani alibera kabango asala makambo ebele plusieurs fois bazo libérer akuti moninga na avandi ayemba moko atiembeli akei akomiti pa na famille na ya lobi na bango bokima na uti ko boma moto c'est ainsi que après que ça la forfait na ye akimi ase akei na cimetière à Gombe nakende ko bomba na cimetière à Gombe akomona na ba pasteur mais lokola tozali mwa matata la kosala banquette na biso ke ko récupérer na kati ya cimetière à Gombe ala na zale ki dai mwana na ki na 13 déjà ko loba ke non akoboma eli aki na 13 ko loba ke akoboma eli na 17h30 ayako kokita mission na ye ya solo likambo esali pasi pe mawakomona ndenge nini mutu akoki kokanisa boma mutu pe a réaliser yango na kimia na pete nyonso yango bana nyonso ya Kalamu basengi baza na posa bamona ndeko ndenge kokota makala yekutu bazo préférer kene makala te makende na biasa 600 km Kisangani azo sola ngayo zo na Uganda pete yaye ala palibela bango bayokaka te bandeko oyo ba papi machette na mwana mobali oyo bakwisi ye musuni ya nzoto lokola azali mobali ya solo alenda a resistaki na bango ba policier bayoki makelele baye bakangi bana mibali oyo utaki kwenge toya tukomi na vita ema na veni mokemba na mwaka bwe bato abimelinga moko kanginga na sima mkongo a abendi admisi lisheti abeti ya liboso na sikive eleki ayobeta ya mibale to na sikive susu izwinde awa ayobeta ya ya misatu to na bare boye yende izwi awa na liboko awa pe ba policier bazangaki maloba te. À cette fois-ci tokoti bataille pour la maloba respecter provincial pour la bakuluna ekiri 100 ans de guerre ekiri Congo ebeba ekiri mabe zero ekiri oya Zulu nyonso tozena bango makambo tala ba oyo penza esengeli bakende nzela balela Nalali
po ete ya bango population asi alembi likambo ya kuluna pe mingi basi batiki bakomprendre ke idéologie ezali nde kala engangu kala itekiniki vrai yanke azali oyo azali koluka na motoki na ye po alia kasi ya kopapa masheti boye yango te match ya boye eza mabe mpenza.